bana ke baita odemba o papa Franco asala ah papa Franco so musique na bibo ba Franco bakenda ba papa mbakenda grand prêtre qui inquestait de likonzinga emene ya danger makambo ngam la lobi yango emene ya danger mutabo emene ya te poto bo emene na boya yo. Ouais, Djoubek te recommande à côté wana donc to meka ko pese l'actualité vraiment et ça mi charge musique à Congo lelo et tu n'a pas deux personnes bobo ya bon matagement fou fali na faire bino to boti wa Dembelas est-ce que tu comparer artiste Michel bantima ko la ba 100 kilos mbongo zanango gilemba e bilambo tonda nango sanduku ngana muta est victime na ebisio vérité naza muta est victime ra ken ngana muta est victime na peso image ozala no muta est victime pas mon nga de Djoubek frappe encore ne ma musique boye nazo lobake mandale ki faire mais présentement na me petio aliboma présentement na nga me petio bani mutu na komi kleptomane je suis fait de la kleptomane donc na komi na maladie physico-somatique par rapport présent tout le monde côté présent boaki présent fali pour boaki insecticide nini pharmacie nazelize a boaki pharmacie présent fait rigola insecticide tant on a fait mandat à l'arabe ah boniko na kishinga pemba faire à l'équipe na ba car faire à l'équipe na l'art faire à l'équipe na orchestre vendre orchestration faire à l'équipe na chant faire à l'équipe ah fait na mutete mais so que ba tete lo balonga so o longola ka biso soni na musique c'est a mutu moko vena biso papa Wemba 100% star apa muta bude papa Wemba te papa Wemba bude papa Wemba makambo kese makambo koto vena biso ke mafumbe 100% star mwana mutete la ngam papa Wemba no na ngobiango. Ah bon là au apprendre nga onde lelo na e barate abimisa présent jibe piana bomonaka par rapport ba yemba nzembo si je savais bomonaka toi via salara album ana ba yemba nani oh ya papa chéri tout mona papa mba pesa makambo tout mona be venation de la forêt angara kita emene a pesa makambo fa ba lukamana ba pesa makambo parce que ba leader ba danger emene a pesa wera makambo papa mba pesa jibe makambo on comprend na fait de l'amour ba yembi nzembo et là on malamu nde to mona ba musicien le roi ba wera son pe bandima ba King Kester emene de son vivant bon emene am taroboya ozo emi kati to mateka to mwamba emene bandima King nani Seigneur je retaboule na Zénith bon monaka les monuments vivants de la musique congolaise moderne c'est Seigneur je retaboule nga bana question de ma docteur Nico vous comprenez merci beaucoup mais naebi to mona jibem piana kumisa papa Wemba de son vivant que mon idole c'est papa Wemba Weranson so do boya question wana kudu na bata bandu nyo ba ina ba bige leki ne menem ta ouais meo menem ta pesa wera makambo na giga concert mona ate na méga concert asimbi koto man Marie Paul koto Weranson et voilà la cause en kati par rapport à image bato tama na scanten stade tondi na martito tondi to so koyemba to so kumisa wera de la forêt bata Marie Paul ba kumisa et mené asimbi wera asimbi Marie Paul ba tambole mené abete scanten na kangama atikali style mona ba masa ba léopard de la sa beta atiki Marie Paul nga kimambanga kwe stade telema wera mela makambo zo ya makambo match ezati manda ninga mabete ero bela tobeta masola manda ba fere na ebiti taba ba artiste mi fere abisi be échappé abimisi bangwanzu ba Nicolas abimisi ba jus d'orange abimisi masalanga maoche chu kine ngana yoka bato bazako kufa hewe Djoubek en tout cas osa vraiment intéressant là je signale la bala nyonso ya Paris donc pour la parfum a bien vraiment à maison cosmétique ezara mort na rati à Paris
guide à mode de Paris dans balobi guide à mode de Paris voilà vraiment besoin ba parfum vraiment la prix abordable comme moi-même grâce par cœur dans la salle et la Lolita Olympique où terra fraîchement de Paris chez guide à mode de Paris donc pour plus de détails en tout cas tu repia ba numéro à contact ou bien contacter grâce par cœur pour la guide à mode de Paris dans des balobara banzela mikilinsunga donc chers internautes comprenez que tu évoluer malé bénémission na Djoubek, là je vois également Océan Moukoko dans Balobi, Océan Moukoko charge à Belgique, donc yo vraiment aux charge à Belgique et puis je vois Patrick Aouzi donc je vois encore Yula Lima de Paris, ba guerrier combattant nyo son abondal bino bo soutenir grâce par cœur bino de bo pesanga force ya osa musala un coup de chapeau vraiment la part na bino et puis Patin Kousu na pesio bambote Costa Kilo ya mboka on est toujours ensemble Djoubek to moni surtout ni Clarisse Mbemba moi si Nzambe à Nantes Clarisse Mbemba moi si Nzambe à Nantes alors banongi non Manda chana fait rigolo la match ezate surtout ni Élysée Mbemba de Nantes wazali icône ya famille Mbemba banongi non fait rigolo na manda chat match yati surtout ni fait nga Bob Jonga alors bano match ezate surtout ni fait nga Okula Jonga so match ezate surtout ni fait nga Wajeni Kabasu abanongi fait rigolo Jésus de nuances les capitaines qui amènent la rumba congolaise au beau port, les génies de la rumba congolaise, match ezati. Soit tu fais dans Jos Tambole Sedoua, soit tu masses dans Titi Kouzour l'Afrique d'ici, non match ezati, il n'y a pas match. Kitoko, tu as évolué déjà dans l'émission la biso. Tu n'as fait la biso Karmapa, les princes de la rumba congolaise. Karmalov. Abeta Odemba, enfin ça Odemba. Yébenam d'avance Odemba, parce que dans l'obéta Odemba c'est Franco. Odemba ya stylo Franco papa so Franco a créé Odemba ya stylo papa na biso lutumba simaro masi ya créé tuna yelo ba non manda chante na fait zo match ezati tuna mukua bongo monstre d'amour article 23 makambo article 23 makambo monstre d'amour a danger la waze quoi tuna na litoi est-ce que nani par rapport à image solo ba solo là pesa makambo pesa melo pesa le rose loco ti solo on tes autres pour te dégage manda chante na fait un match ezati otuni vient na biso grand prêtre le rôle là Quadra Kouraman manda chante na fait rigola match ezati otuni vient na biso grand prêtre chancelier des Imwezi ayo match ezati otuni wana cho mikolo ba vie otuni to comprendre nyoka longo na litoi vie manda chante na fait rigola biso faire alekiye na mambutu soki biso tozate lelo totika charge ya musique ya Congo pas faire na fali ba batika li tiki cha cho Djoubek to comprendre to kinyo solobi eza eloro mobo actuellement to ebite soeka ba buzz ango so ba succès to lo ba su nini donc Robino Munzibu to wuter au mona ya wuti ko manquer ba porter parole na ye a dénigrer bango donc a justifier bango vraiment étant que ba porte parole baza bato pe ba masara promotion à musique baza bato pe ba memara ba musicien au delà selon marketing ba sala mais au mona yende a manquer bango yo rokolo banini par là yuma par rapport à image nga dit Sorbonne université pas Kester nazali na faculté à lobaloba manga passe minu ngai boucherie ya nyama boucherie tropicana ba moi ça nga ba Tony Ambrose bazali na faculté à chant ba massa nga ba Bobby Ronaldinho ali na maison mais bazali na faculté à chant ba vie nga Zoé Bela omoni ke kota vie na tangi vie kota massa tangi makota pecho a peti nga banga mututé ba massa nga ba pichu ki mana baba massa na bino baba massa baba za kota chant ngaze na faculté ya parlementaire kota parlementaire kuna za professeur assistant ya Kester après Kester nga tozana patuziana que patuziana le kakaout nini patuziana ba vibration na ya le kakaout nga l'homme créa l'image de Dieu le frère de Jésus-Christ bakana nga mais rien mamnyo sa minena mukilo kwela nga na longa rango patuziana le kanga mona mutetela so na ba leka mutetela te meye bisanga pona ozobunga patuziana tambola na bakar mais yo Djoubek to mona na biso yoka to kutana menga na esimati to basanga ba leka 16 mieux à la rendre na charge na yo lelo so na bino éternel na lekinga na mona na mutute
Hey, wana po okomo mema biso likolo bato baze ebele Jubek so na banzo tangelo temps su torolala baze ebele wala yozo luka polemi nga na kumisa mutu te parce que moi même je suis du domaine na kumisa mutu te mais na ba niveau oyozo lobake oleki bato nyonso na banda otanga bato na mukuse bato apoto bolanda biso monde ati bolanda biso na monika siko ka to banda débat contradictoire ngana yo moko luka sujet tia to argumenter so argumenter ko lekanga na tika internet yo nde mutu olobi koleki bato nga nde mutu na kotuna mituna na banda kotangelo bato oyo leki po olobi koleki bato nake belé ba cours après ça langa ko ba parler devant la caméra comme ça devant le micro de belé eza na eloro mobo po uter oloba tambo zale na kati ya F victime na ba ken pia na ba nini yo zalo ke na ngo ba na bandenga ba français mais ken pia na ya na ngo na bandenga lingala po bo critique ke déjà ka ebolo ba français te eta linga faute ba parents na e atanga kate pourquoi on a pekisa yi mais musala biso epe bonga pe mutu mo structure ezala po mutu okoloba mwa likambo mo bongo yo soko yebi yango to monte ke ekoti ici d'une bonne famille na ko l'éducation libérale té éducation par contrainte papa Paul Versa au Mombo papa nanga kolisanga bien maman na mama kodi kombe Céline kolisanga bien c'est que yo leki no ken piana na yebi nangati kasi yo lobe leki bango nyonso confirmer biso po to yebi ke Jubek yo signaka na o ondimaka na yo seko leki ken piana ngala confirmer na bana poto nyonso bana Allemagne bana Suisse bana Milus Jubek aleki ne vie aleki ken piana malgré ba poto auté na fali ezala ngo eloko te Jubek na bakina leki ne ken piana bwebisa ken piana non bosa la débat contradictoire na bana poto bola nanga devoir à domicile na lancer défi na lancer défi il faut relever défi Jubek a 5 yo bosa la débat contradictoire yemo aluka sujet biso to argumenter Jubek yo zala nelo mobo o choka pa ken piano bombela ki on na mutema na linga gete oh poani ya linga ngana ndo linga na bange yo linga ngana na lingao muto arata yo rate te penalty ya kufa nanga on dit mobetango na makaniso marqué au tira côté talanga na poto pinzole tondi ye ba pe makambo ya Jubek yo za mystique yo za mutali atondi te ya te Jubek muto ratanga na raté biso ba brera bongo te si yo ratanga na raté oti muto ratanga na lingaki na miti mola libulu po bakunanga na ye na se nazana li felo nena ngala paradis pa Karine Mokonzi la baronne makambo ba autorité ba pesa makambo bana mamba ba pesa makambo ba chinois la Chine populaire to beta pe lisolo Karine Mokonzi kaka na émission na biso nazalaka na ye so na otala muto toza na ye si jenyo so kombo Karine Zangati na miniature elonga Karine Zangati na titre kombo Karine Zangati mais Karine atanga communauté quand on a goûté papier mouchoir Siga boy voilà responsable Karine fou la guette tant basenga ngazwa transfert les plus cher na ba charge kozwa nga soda mukete naza je suis le victorieux qui siège à la droite ya mami naza bokaso ka lipinga ba soda ba ketumba ba pesa elongi mbote mbatonga mukongo mais na sama mukongo na ba koma je m'en fous baluli moluli par rapport à image à moluli mais pour te pesa pe mes condoléances na Karine Mokonzi ndenga uti ko perdre ya Didier Mokonzi qui était vraiment très cher pour nous wazala ko côté la biso penza surtout particulièrement Karine Mokonzi so moi ba délire eza to mona que ya Didier Mokonzi azala ya mais ba mes condoléances vraiment à toute la famille Mokonzi mais to moni pe ba te belé ba uti ko compatir na douleur wana Karine Mokonzi to moni fifi siwa à compatir na Karine Mokonzi malgré batu balinga rotia bango na contradiction mais tant wa matanga matanga to mona penza fifi siwa noir à présenter vraiment mes condoléances na famille Mokonzi nyonso mais to ya bona ngambo a Gloria Olangi makambu nde makambu donc on dit souvent on fait pas la fête lorsque ça brûle chez les voisins mais elle faisait la fête lorsque ça brûlait chez les voisins. Fifi siwa ande konanga to sene ya film na film pa ken piana na ndo conseiller na Fifi siwa mets ton intelligence en jeu au bar anglais au bar français on émission nene o mami ando présenter na RTG yo muto mo présenter ango
Gare centrale. Si wa longo na kata ba fertilité, longo na kata antivalère, mineur te majeur, longo na kata bassesse. Bitumbo banjoro matisi mdoka apasi. Gloire chaka temba suki wapi. Moto na tembe, akwea kana se, moto na tembe. Karine mokonza koti mikili, yé pa le ba kota mikili, asuka wapi. Grèce pesara mikili. Hiver, code à Grèce c'est anoni. Et ça poto, c'est africain. Mouto a voyagé d'une manière frauduleuse. D'une manière frauduleuse. Nga na voyager légalement. Yo jono pena vol na njili, ke na ngo pena likolo mbala mo. Na kosofo na njili na mati. Na kiti na aéroport ya Roissy Charles de Gaulle. Élysée Mbemba kende na nzela. Zela. Élysée Mbemba Nzambe à Nantes. Ayo zwanga. Wana mama leki nanga zwanga yo mama famille. Yo wana ndengo na Nantes. Bale bele na ba Didier Wayengo bazali ba Fali Ndombasi bazali ba Pichu Bemono baza ba Korando baza Jubek. Yo moko mona nga te vraiment. O zwanga londeni. O talanga na soni. To ça l'émission te Jubek. Ozolu na penga l'émission bana bali kotala tika boye batu balanda biso bala posa barambo te Jubek ko mo memanga la maramususu olinganga te tika boye to ça la théâtre te ça l'émission yo komela Jubek nana lela fort yo makama Jubek na linga rola ndenge ya mutu kendenge to zalara to salara bato to salara musala l'esprit a bien attaque frère oui yo moko lobi yango déjà olobi bien. Oh bana poto ba hôtel ba ya osilika ba loba mais grâce par que ndeni ta marambu Jubek ko loba sina choli to robude po na maloba da bo caresser lito ya mon mité na ebi ke yoza no comment je peux t'appeler oza elo mobo papa lutumba bazala benge nani le grand poète donc yoza na ba sens nyonso wana oza na ba argument tu t'exprimes bien oyebi ko loba ça peine là ko séduire basi na matière à bolingo ko so ka petete parce na chepe libaya na ozo boya de Jubek pardon tu vois sexe la mystique revenons à notre mouton c'était je sais pas pour animer la galerie ça donc attaquer ba trop gloire okufa na tension pamba comme de Jubek abomé na tension mais to zonga non na lisolo wana ya mele ba champagne ndeni to talie na ba vidéo azo sepela wa mela ba Skype mais ba ninga bazala mawa eza style na ye eza façon d'être tant ndeko grande sœur afisi wa kufaka na nzela maya nzela ka ya okende wana amelaka champagne asepelaka monde entier ba manifester mécontentement que non si wa kufeli grande sœur dina mai ya meli champagne yeso nga kacha yepa nga kacha océan katisa kacha océan quand on se gaffe fisou celui qui tue par les P paiera par les P l'homme moissonnera ce qu'il aura semé si tu veux les vents tu vas récolter la tempête de l'ouragan. Mais quand tu donnes une selle arrachée de la terre, c'est tu rendras du. Et pas couper là moi la baronne peut me konzi na parna et peut aseka. Mais moi là tout monde là yé bébé botamaka. Oh tika pa moi na. Oh. Quand tu as pour notre totanga papa moi. Oh. Robert na jomo wana la na fortune belé na fente na zemi ba beso makambo ba te morne le kuta. Ezala na le kuta a kosara biso. Réplique. Vraiment mais Jubek pe yo moko lobi pe yo za charge donc na rati ya ba chinois yo za parmi ba chinoises bazali mais la Chine na simanangati boto no ganga si mona so vima na njungu mama na sedi la Chine bana simananga ba chinois tout ça la konza ba charge ba charge na konza wana ndeni na sens que yo lobi que yo za nde mutu vraiment na rati ya muki eza mutete la koza na mukila. Papa Lambert meno malanga natanga gouvernement na biso grand prêtre China Rambo Raïs azai mukila mutu mais Lambert mende éternel ngaye yo soko na mukila mutu papa Patrice Emery Lumumba koko na ngaye son âme repose en paix mutu papa Mbake Mafumbe mutu vient na ngamba chante malgré bon ye mutu te souka pete moi katikati le seul mutu te la moi katikati vient sous manda chante na ba charge biso daneni to utaka les chèques na les premiers na ba charge na kuti ba muna na kuti ba Fenech Peggy Titan kotangi na ba komba ba Titan te Titan nani
azara mutu ti azala nani te soki azala nyama tolingai totanga komboni te vie jaloux le kecho apesa makambo le kecho azotalama baosepela na ye Kevin mwana bato soki ye nde mpo par rapport nde mokonzi na kati ya bana bagene asali te so amonga nakumisa Karine Mokonzi nakomi porte attaché de presse ye mpe fale batanga mpe mwa komboni babwaki ata libanga mpo toyebake ye mpe baconsidéraka ye selanga naloba silence de Djoubek parle mbanga na manga international amoni nga nakumisa Karine Mokonzi disque ya bimi autorité ya comité nakomi secrétaire CG à centimètre ozonga na bajango asali te les questions ça be mission net ba sepela les kechu Kevin banini caméraman talaka minute quoi trop ça 1 heure du temps les internet ou mela trop vraiment quand Djoubek talaka yo soro zolo bado batu batikala ayi bani ko finga les kechu PD azana preuve tangible les ageli kechu apesa vraiment yango la tunaki c'est quoi yo fuka maman senga pardon Djoubek na on la te senga pardon pas ba chinois senga pardon pas chinoise senga pardon pas ba na membre senga pardon pas ba mon autorité yango moni na sa émission na ni pe janvier na mona afuka maki on moni janvier ah non un pauvre malheureux ye kuto ayebisanga ke ya bimana Karine Mokonzi zoba pamba il est très bon fourré bon à rien morbo à un niveau alors bengo président oui on a un président leader on a ça dans zondo non les gars mirador antenne a bonga bandile nga boda uta tv kina va na internet na ndo corriger no internet na corriger ba petit ko ba janvier na corriger ba petit ko la bon titan niveau monanga ah bon l'intelligence de la presse azolela ba chino ba yininga Djoubek ba chino yininga bana membre ba yininga ba autorité na belo retinda ngate tango me la bangi longola ka bambuma oh mais la gaine c'est bon oh mais la zododo c'est bon mais faut y barapé que non on a soukara na moi mais là il y a un pourcentage je non te Djoubek to chuté déjà une émission na biso pesa bango conseil ba pegi titon wala ba janvier wata ba biri ba zebele conseil té tout ça calendrier soit trop chargé Karine Mokonzi pour votre information azana la belle à monene ya Chili ero mongali pe banda sala vie featuring na vie Kofi Ekanga e makambo Karine Mokonzi oye mana Chili Karine Mokonzi oye mana Wilo Longomba abeta na Innocence B ana ta Olanda ba nyoto tala ngali wona mbanga na bon esprit ne tas d'esprit en balle via benda e makambo Kofi Olomide banda basala featuring na akwadra koramal sonya mbeli bo mankara vie respect to mangaka ete zande ba eloro soki etalamite soki bato ba lobby photo lobela muto aza icône na musique ya Congo parce que ba papa ba kenda ba kese ba kenda ba madilu ba kenda ba pekale ba kenda ba docteur Nico ba kenda ba Kale Jeff ba kenda ba grand prêtre Simaro Lutumba ba kenda muto atikali icône na musique congolaise c'est Kofi Olomide tanga yembi na mutu bino biki nzembwana ebeti mabe et ça c'est le complexe de Caïn toi na temps Olanda bino te calendrier trop chargé. Ok, merci beaucoup chers internautes. Tu remis déjà dans sous émission la biso, tozo chuté déjà et puis non peut ça ba remerciement là na batunyo so bazala qui vraiment connecté et puis na batunyo so ba partage arabe émission la biso. En tout cas un grand merci à vous. Là je vois déjà maman Nathalie Vembanarat Salmat nat déco salle de fête anniversaire mariage Djoubek moi ba salutation pour te clôturer. Bah ça t'a joué à matanga na nous premièrement il y a Didier Mokonzi akufaki après matanga Didier kuna na Didier on s'en charger na banana nyonso banyamakor ba janvier pour janvier c'est semba moko boy bambote kaka poto clôture ba $10 ba $20 nga ba autorité ba pesa nga combien makabi mwambati ndanga combien bana mambati ndanga combien par semaine ba chinois ba chinoise parce que on s'en charger on a une matanga leka toi matanga toi Didier matanga to kuna ya Didier Mokonzi on s'en charger la banana tout Karine na temps Olanda bangoti mudu to bunsa Karine Mokonzi akuta nga de Djoubek frappe encore l'homme qui a l'image de Dieu le frère de Jésus-Christ le numéro de contact comme la sous émission plus de 143 90 35 07 678 plus de 143 90 35 07 678 plus de 143 85 012 68 39 plus de 143 85 012 85 012 68 39 yango wana ba remarque que ça
suggestion pour Beninga, je le serai favorable pour l'avenir. Suggestion à bien, remarque pas bien pour ma bien au bout de nanga. Par rapport à Iman. Ok, merci beaucoup, chers internautes. Comprenez bien que c'était grâce par cœur na Djubek l'émission en tout cas na Oignon soit choqué bino bolimbisa donc toza batu. Quant à moi déjà, je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Au revoir, bye.